Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Il y a Nico Zoé, baby na Arachou, Ariachou. Il y a Nicole, tu es bien, tu es aux alamouteux, aux alana libala Ariachou, aux alana non? Malheureusement, Nazaki joue à Redot. Oui. Kuna Arachou qui na TV. À lobby mobile wana au lobby bazo panza bango sango ke boye boya boya ki abi a expliquer bi mama to kotanga mama to mama déjà zo comprendre abi mama muto ya na baby akele tipoto wala kisaye papa Mike atali baby asepena baby aboya ki na ye abi papa Mike aki tipo ba baby tina ndao kuna kidala na baby ndalinga kite le ba ko bala na Ariachou de Ariachou habitant mama la kisaka na proposer ki aboya ki na mama te ça compter à kutana nande kuna biso Mike ya lidima ki déjà lingana ki melelo eye makelele kita mata kuna kota bébé kiti côté lelo Ariachou les gars na TV expliquer nde baba ndaki relation na bonne maman présenter on a la série banguna on pose sur papa Mike le ka question di kambwana ko ngana kele ba deki ba zo swana ba ngo pe su ba le conseiller ba leki sur na TV est-ce que di kambwana na swana ki bébé na Ariachou ba swana que maman ba ngo mi balé bazana obana bazo comprendre le côté na Ariachou tika on est télévision. Pour l'équipe à lobby à expliquer des araki. S'il te plaît. Pour les canadiens, il va comprendre pas. Tout le monde peut sous beau frère na bino, papa maki pas les gars sur la TV, à lobby sur makambo. Beau frère les gars sur la TV. Beau frère. Pour les gars sur la TV. On a vie, oui, on a vie à boyo kana raté. Toyo kana poto bima mobile moko. Naza moto. Naza moto toyo kana te na sa sentiment te na yo kana ye. Il faut que vivre le col là-bas. Hein? Yo yebi que si ka wana moyoka na na moto te. Dozo bijo ke ne ka osa ki se fait. So ba lié yo kasi. Non, o ya likanga la likate. Nzela na ngai pe alikate. Soki na mosala to aba camarade te to kotambola te. Ndeti scénario tu peux via. Aujourd'hui, on va rappeler tant so comme scénario no mona na ba casting no pas alara. Les jeunes producteurs obengena nga pona otu na nga makamande kono biso atiki nga bi obengena nga pona otu na nga masolo ya Sofia. Oh, makamoni. Yo kakini. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mupandi Sango ya solo. Na yesa kibino YouTube o ezamba kolo nango. Batu baby YouTube bazali roi biso ba Kevin et Panda Lekechu. Wana na kopesa nano merci ne bato baso kipara nanga lokwa ba ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga hero. Mabi bien ya papi le roi carte limitée formule ya suka bilanga hero. Babi na kati ya mboka na mboka zalaka na gouvernement nango. Na gouvernement wana to mona ka José Ndombe Showman to mona le soso Junior Musuku prêté to mona so HPRedo azara toujours na biso bien elle est vraiment kitoko lelo nazana sœur na biso mère na biso oyo elle est vraiment trotté yalinga vraiment ko likate tanga wa les jeunes producteurs pona zoyer ezala passé abileke tout so matanga tenga likate excusez ngai mais to ko sola na e kozala toujours bien ba bengi na kombo ya Nicole et Bakata Bakule o bato yebelié a mbali boso na alika na Congo Liziba TV to sola moi mingi po to sera même eza na actualité pour yalingara toujours actualité. Bonjour Nicole. Ah bonjour les jeunes producteurs les Kechu Batikayo les jeunes producteurs. Moko kokaina très mystiques. Voilà, merci, c'est pas facile Rosoyo. Bon une santé, bon mes condoléances nan. Oui, merci. Boni na makambo ya Nicole. Makambo nyonso yo pona ozona ba émission mona na raté atala wa benga ba vitu kusala ya Nicole alinga mission te eza non pona ni nan. Les jeunes producteurs émission baleka ngo pamba te. Ouais. Émission baleka ngo na tina. Ndenge na minute ozwinga ine émission pour otuna nga makambo ya ndeko na biso auti kotika biso nde na komona na pona solola parce que ba genre bato bazoleka na ba émission bazo ba n'importe quoi ba makambo ezanga tina ya na sensité donc mukolo moko boye parent moko bo avandi po atala ba bêtise o lekele on émission ça sensité donc baleka émission na tina. Voilà, les émissions na tina toza déjà matanga awa yo monde lodi binto yeba nanu ya Nicole na ya Solange ozaki na ndeni relation na bino parce que ba artiste belé le ozana ba guerre makasi bino ayo kana na ote o sona ote to yeba na yo na
na mindelo bozalaki ndenge nini baguerre yango mpe mingimingi ekomika epa baleki na biso na bana na biso oyo bayesime parce que biso bato toya déjà na ba 20 quelque na mosala to bon toyaki na baguerre te baguerre na biso ezalaki guerre mo silencieux mpe silencieux yango ezalaki ke tosalani guerre ngana tosalani guerre ngana mpe tosilisani baguerre na biso ezalaki le mosu yo osali nga mabe na mabe wana na sepe nango te nalobi yo te intel osalaki nga boye toarrange tobongisi c'est tout ngai na ndeko na nga oyo awuti kotika na Solange naza na mabe moko oyo nazwa ye te mpo balobaka kaka so moto aza te nde bakoloba bolamu na ye te nga soki ozalaki na mabe mo boye mpa na nga na olobaki toyaki na mabe mo boye vraiment Solange nazalaki osepene makasi parce que ntango na bandi mpe bamosala yango sika eza na filme moko boye nazwaki epa mangwao papa na biso oti tengesan apemala kimia amonaki nga na tv alobi te mwana oyo ana bajara ojue ndeti nga nalingaka bolukela nga balukelaki nga balukaki nga nayaki première fois naniata na groupe salongo bamama bayambaki nga bien oyo bazalaki wana rôle esengaki na jouer nazali na rôle moko ya makasi femme d'affaires biloko nga na memaki ezalaki mokie comme babijou en tout cas mindondo alongolaki babijou na ye babagi na ye alatisi nga na nzoto abi non bakisa mpona rôle oyo ezojoue en tout cas bayamai nga bien na groupe salongo tozalaki vraiment bien à partir ya wana tosepelaki vraiment nasepelaka na ye na ndenge ti lelo ntina ndenge ava kufa tozalaki na biso bien nayebaka mokolo asuka nakutana ye na lemba topepani ezalaki kozala vendredi ou samedi topepani bambote wana bengangaka koy ya banda obengangaka koy wanga bengi Solange moninga na ngai ya carrière génération moko na carrière banda obengangaka ndeko wana voilà tozalaki malamu na ye voilà bozalaki malamu na ye bosala mpe batango osala bafilme ebele na ye nde bazonzingi bokutanaka tosala mpe mpe banzonzi totuna banzonzi ebele même na tv mpe awa ezali so babengi nga na groupe salongo na kei wana ojoue mpe na bango siko ntango oyokaki esango wana ntango oyaki omonaka totokunda pa meme un mois yave mundweri awa koyoka mamo mpo ya kufa esalaki ondani koyoka na osango yango esalaki nga mabe makasi ako ezwaki nga na pongi nazalaki ya kolala namoniki ya telefone nazalaki na kini te nazalaki na kisantu nazalaki na tournage mo na kisantu il fallait tozonga mercredi namonaka mardi babenganga na 6 heures nazalaki na ya kolala toka ange abengi nga bina ngai ya nicole ya Solange akufi yo nayebiseka ange kata nga naza na oyo okanga misu kata nakangi na misu kata nafongoi misu te nalobi eloko te kata donc esalaki nga mabe tonka akati mama motema yango obetanga mbangu navandi kimia nameli mai vraiment nazalaki na émotion nga notokutana na motu kala mingi te azali mpe na bonne santé ti après papa nsakala ye obenganga nga bi explike na ongango bien mpo nde babengela nga azali na sa pongi esalaki nga mabe nga bi yebisa na ngai abeli ninono asalaki crise bon toutefois na bacirconstance nyonso tokomisaka nzambe voilà tobotamaka jour tobotamaka mama yebike abotami lelo le 1er août le jour tokufaka toyebaka te eza nzambe apesaka ye bazwi esalaka mpasi moto bozalaki na ye bona opartage lisolo kolia makambo tu soki lelo tokabwani esalaka mpasi voilà esalaka mpasi wana napesi bato tu bazala na ngwanzu presima na Chine napesi yango bambote balobi bose fule napesi yo mbote balobi Anthony Muzuri napesi yo bambote besikola surtout babi na Paris wana LK Lionel Ekambi mpe nabosani te si ya Molex Aigle Noir wana ve nanga mpe napesi bato tu bolinga Chichichi Bola mpe Belinda Kema tozakende toujours bato yoki so likambo yango e grave babi bino mingi na bamatanga na bino ya baartiste comédien kolata ekoma mabe coiffure ekoma ya ndenge koya matanga lokolo ye feti nayebi te babi batele toki na réunion awa batelemeli makambo wana botia crayon te soki botia kabelo te so kabelo déjà lelo kolongola mpo déjà bokotia te bozala naturel bitongatonga te polata soki bapopo nde nayoki likambo yango yo bose mpe na ide yango
les jeunes producteurs oui bato oyo baolanda biso na matanga moto nyonso aolata ndenge alingi tokoki oblige moto aolanda biso te. Deuxièmement moto na moto aza na ndenge na ye ase comportaka moto nyonso tu te aza ndenge wana même si baleki na TV balobi bongo mais kozala na bato oyo baolata na maoka nde balingi ata alati ne uniforme asali na ye na ndenge na ye ozolanda donc soki bapekisi bato batia ba rouge baiser batia ba fard à jour batia maquillage côté wana nde basali mabe parce que totala ba intérêt bato nyonso tu ya na moto mosusu atie poudre te moya bima libanda ezala te ya na moto mosusu mpe so atie cils te atie maquillage te moya bima na libanda ezala te donc il faut comprendre totala intérêt na biso mokaka te mpona koba maquillage soki batie maquillage moko ya moke baexagéré te ça va maquillage toke feti te toke matanga soki oexagéré na yo te ya mokie ezala nango na problème moko te voilà ya kolekisa nde bongo elateli ya kopoma kolata bon mpona kolata nga na kooloba na nga bo motu mosusu azalaka teti nakoloba na ngai mais so motu mosusu azala teti sikoyo na matanga wana na bandokende mpona sivera moto olataki mabe na onyo bande te ezongaka keno change non motu na motu conscience na ye mpe motuni ezosala ayeba façon nini na kolata mpo toza na matanga voilà c'est ça mpo toza na feti te voilà mpo toza na feti te mpo toza na matanga nayebi déjà ya Nicole éclairci bino na makambo nyonso matanga siko programme ekoyima jour nini botie nano jour nini programme oyo nga nayebi ezali programme ebima vendredi mpo bakunda samedi et ozali exposé wapi nde toza na réunion ya lelo na pokwa lelo mardi to mercredi lelo mardi toza na réunion na pokwa nalobi mercredi toza na réunion na lemba lelo toza awa na nini na ngiongo epa papa masumu babengisi biso nyonso tu toza na réunion nde toyeba programme soki bakoexpose yango wapi voilà wana napesi bato tout olinga Kevin epandaleke tu bocomprendre déjà ya Nicole yo tobi plus sans polémique tobi kaka makambo ya Nicole oyo asengaki aloba toza toujours na actualité eza mbala liboso na yamba yo nakolekisa makambo oyo ya boye te oyo ezoleka toujours na internet mpoza mpe yaya oyo baleki ebele baye na nsima nayebi ya Nicole ozoyeba bebi na ariashu nayebi bango nyonso mbali ya Nicole toyebi yo ozala moto oyo ozala na libala ariashu ozalaka non malheureusement nazalaki jour ya redot ya kifiançai nde nazalaki jour ya mariage nazalaki te parce que na voyageaki etombaki déjà nazwaki visa nazo voyager donc nazalaki te abengaki ngai ngabi malheureusement leki na nga nakozala te voilà donc nayokaki oka na mosika natala epe kaka na bainternet voilà otalaka na internet libala déjà tomoni déjà une année ezalaka une année esengo ya makambo mais tomoni une année ya makambo yesu na bapolémique yesu na makelele na baréseaux sociaux mpo ozalaki bato ata ozalaki na rédige te mais na fiançai yesu na coutumier ozalaki loko mona bato komo koloba bebi alobi kuna archo aleki na TV alobi mobali wana oyo lobi bazopanza bango sango ke boye aboyaki expliquer bi mama tokotanga mama déjà ozo comprendre abi mama moto ayaka na bebi akende tipoto olakisa ye papa Mike atali bebi asepe na bebi aboyaki na ye babi papa Mike ayaki ti mpo babebi ntina ndako kuna akendalanda bebi nde alingaki te nde bayaki kobalala na ariashu de arraché habitant maman lakisaki na proposaki aboyaki na mbama te sans compter akutana na ndeko na biso Mike ya limaki déjà linganaki mais lelo eye makelele kita mata kuna kota bébé kiti côté lelo arraché leki na TV expliquer nde babandaki relation na bonde maman présentaki bonde lakisaki bango kuna on pose sur papa Mike alekaki ce qu'on a dit kamwana komona kelelo baleki bakoswana bango pe susu le concerné baleki sur na TV est-ce que likambango na swana ki bébé na arraché baswani eza makeli na internet mpo na nga na koloba boye tanke mama bango mibale baza na obana bazocomprendre eloko moko te na vie lelo oyo ndenge eza wana ariashu ndenge oza wana oza déjà femme marie mama azalaka na mokie te mama déjà so asaboti azodirige ndako na ye ifa yeba kobomba ndako na ye eloko ezoleka na entre bino mibale na obenga yo na oswana na privé na obenga pe bebi na oswana na privé nyonso eza makambo ya koleka nango na TV te mpo na nga nasengi bozala na kimia boza déjà baartiste yo oza femme mariée
baby yoza artiste et comédienne boza na kimia botika makambo wana moma likambo wana elingo pesa matata moma ngo ese letaki ya liso makambo matata en tout cas s'il te plaît na sengi na bino pardon boza na kimia boyokana aria shutika oleka na télévision pour l'équipe à lobby à expliquer des araki s'il te plaît oleka na télé te yeba ko bomba mobali na yo baby yo pesa la sage botika bilobela ezaki pe on a été tomoni pe susu beau frère na bino papa maki pa leka sur na TV à lobby sur makambo beau frère leki sur na TV beau frère koleka sur na TV te tika mopepe ya mekwe isote ningi sao mekwe isao te boleka na TV te bino mbai na mwasi na voilà on va comprendre que maman Nicolas boyi ne kokota na profondeur après c'est quelque chose si les ana ba artiste mususu déjà ba komi côté les melango abiki Ariachou azo salir comme maman ala ki sabi c'est ba badolo na interrompre maman zaki commissionnaire après ça ki bango cop et comme déjà ko ba sens belé déjà na internet on to za bato les jeunes producteurs to lo baka n'importe quoi oui voilà l'aime sous maman pesika za l'aime sous CPLT mais maman ko le kana TVT pas lo bango déjà maman salaki cop voilà c'est ça voilà salaki cop tout le monde a chuté déjà na sous émission na biso ya Nicole il pose problématique babi yo zema du oza pena bato msupo yo kana na bango te na internet na kata monde na bino bazali ya mais naza moto ti naza moto to yo kana te na sa sentiment te na yo kana ye il faut to vivre lokola bato hein yo yebi ke sika wana boyo kana na moto te donc obligé que ne ka ça qui s'est fait so ka lié yo kasi non tout ça to vivre na hypocrisie ce comme on dit boyoka na mutu wana te boze ya bokutani kana musala bosali musala esili yoke na ndenge no yepa ke na ndenge no c'est tout tokuta na musala na nde tokuta na matanga ndenge zo sangisa biso c'est tout bato mabere singa so yambi ya Nicole mo tuna e relation nyongo zaka yo na vie oui tuna vie ya boyoka na kate toyoka na poto bima mobali moko po ba o ba bima ne mobali moko bazaka ba pire nga nzela oya lekanga na lekate nzela na ngai pe alekate sikoto wela ni wana batu nde bazaka bilobela omoni nga na kata musala nazalaka ndenge nini soki na musala to aba camarade te to kotambola te ndeti ye azali collègue nanga to kutanaka na musala to sali musala ya keinga pe na keisi tout so to kutena nzela mwana mama boni to pesa nimbote so nga bakisefe moko boye obiso ba comédien to sala kana linga yango te donc to na biso ba camarade na saka kisefe na ba camarade nanga non te to ba collègue to tika ba collègue c'est tout mabili le comment passe so ba sali scénario fo ba mingi yo camarade no ange to top zaki na kala zaka bino na ndeti likamango ekata so mutako da scénario e bakata déjà na vie yo kana te pa ba bomi non eza pona bongo ti eza pona bongo te za ba te belé pe to za wana na monde à théâtre bayokana na bango pete me bajoa ke sika moko mais ce n'est pas la peine ya otanga kombo ngana ye to za kana problème ti kaka bino moko ba chroniqueur kaka ba collègue nanga bango ne mutu baloba to kana ba problème so ngai moko na luki problème ango na yebite to so swa na ye yo so ka te ko to swa voilà so ko mutu to swa na te to na ba problème de tout ka luka problème ezate to sa ba polémique bongo wana nga na linga te soki ba bengi nga na scène soki ba bengi nga na scénario soki yaza to jouer cannabis et tombala msunga na zate na voyager nanga to te ko jouer film moto jouer kini na mboka ya ki film mamisa to kena e mutu kamoko to ko jouer na mboko to kene ko jouer tableau moko sile bon ba bayoka na te ba mata mutu kamoko engana ni na ba problème wana nga so na problème a mutu to silani est-ce que vous vendez la jouer temps comme scénario tu peux via aujourd'hui vous rappelez temps so comme scénario no mona na ba casting no pas alara si na ba casting na ngazalaka tu le que producteur a proposé to yo moko non na casting na ngai so na la kiso na casting na ngazalaka l'aime so na comique scénario et sengi ka jouer ndeto comment jouer trop so ka zana yete na bengi ye alem so te fimbo nana mo occupation moko boy siko no sa ndenge yo ebika ba vitesse yango ya YouTube ezaka so neti mutu moko azui moi contre état pour remplacer mutu pour te mettre rapide na sens wana
problème ezate na bato balobaka bozana ba problème bozana makambo ba balongola mutu les jeunes producteurs obengelenga pona otuna nga makambo ndeko na biso atikinga bien obengelenga po bana otuna nga masolo ya ndeko na biso via makambo oni yo yoka kini yo yoka nini bongaka omona bongaka mutu aloba ba n'importe quoi yo yoka nini oyo yoka mezanga poso oloba ti nga zotuna ndo bimisa nabimisa nini est ce que nga za hypocrite nga neso toza problème na lobaka mais toza na problème te yo otanga bato ebele totaka ye na ndeni bato ya misu nde tozala ba problème te toza problème na ye te tozalaka na problème te boza mpe baninga te mpe boza bacollègue toza bacollègue eza bongo moninga no naye na monde a pire yo pire nga ezalaka nzambe mais moninga nde azali Gabriel azali leki na nga Ange azali tozalaka bamama top tozali voilà tomonanaka oyo nakoloba tomonana parce que nakendaka na ndako ya maatop maatop ayaki epala nga nakendaka na ndako ya Ange mpe ayaki epala nga nakendaka mpe na Gabriel kutu nalongola ye famille Gabriel vraiment famille na monde oyo tomudana biso daka koshete moke na monde oyo na ndenge na bino baartiste nani vraiment choka bi oyo ata mbote nanga kozwa te ata teye mpe mosika baza mpe bazali na bango me nalimbisa bango ezali makambo bakala mais c'est pas la peine otanga bango air wana ezalaka show nazalaka nde kotanga mais sikoyo lokola ese esila nango nabosana na nga tokoma osolola nakangela bango kanda vraiment nasalaka hypocrisie te mpe bayebaka mpe nalobaka mais sikoyo na minute oyo nanga nanga so natina te mpo nzambe asala makambo nene ndenge na ye sikoyo tokoma so tokuta ye na biso bonjour na mosala c'est tout voilà voilà la moussage c'est tout na wana napesi si ya Moulex Aigle Noir napesi mbote Gina Longomo motema tutu roba ya Robert Ebukasa napesi mbote bisco zali balobi to linga Kevin epanda lekechu babi le 30 oyo le 30 août tozala bon na Turquie na Istanbul bana Turquie nyonso délégation mbimba ya Congo les Ibato tozala pour 10 jours babi ve na ngai Valimbala Sele Mangaya napesi bamote bisco zali baberlo tumba bino tout bazawana ya Nicole lelo ba jeune ba yebele na monde oyo ba garçon ba yebele na monde oyo ba bino place yo za soute comme kaka ba jeune ngo ba fille ngo est-ce que c'est vrai place eza pona motunyo soto théâtre eza pona motunyo soto o ayebi misala o azana art na nzoto yo eloko wana eza oti loka ba yo zala kaka na msubu banana bango zana na bango bazate mais ya niko atamta comme scénario ngaki eta des tableaux ata tableau moko azalaka pourquoi yo ba eloko wana eza okaka eza musala nanga po ntango nalamukaka na butu nasambeli nga abi nzambe natiki musala nanga na maboko na yo kutanisanga na baproditeur motu nyonso na monde ya théâtre akoluka aétouffe nga yesu ye nde azala étouffe nga nazala lumière c'est tout ntango na obondelaka bongo tata ayokiti yango mo ntango motu nyonso akomaka scénario aomonanga parce que naza na art na nga na nzoto donc najuwaka na nga nao nalembi te non les bêtes ce qu'on a battu sur bazo talo siko na chaîne biso na Congo Liziba TV message ni repesa bonjour repesa nini pona bato o ba Rolanda biso olobi message na bato to bazo Rolanda biso siko na chaîne na biso ya Congo Liziba message na ba fan to ba tala biso bon message na ba fan nga o bazo tala bi ba fan o ba tala nga na pesi ba ka merci ndenge bazo encourager nga ka na musala o nazo sala na ba conseil na bango en tout cas na pesi vraiment merci na Joël Mokoko leki na ngai na pesi o merci sikozali voilà ba dédicace c'est ba dédicace na pesa na ngai na bosa nte opesa bambote mingi na leki na ngai Ange Mobiala motema ya Vinda Uta donc toza awa na anglais na bango na bango oh bino bolandaki na awa la promesse la promesse ba dire ici nango pour la théâtre kuno mutubu azoko koboka dédicace te koboka te kwa na pesa mbote na pesi mbote pa ya na nga José Sala mobala mandefa pemme na mwasine Katina Lyon na pesi mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo sikozali na bosali te camarade nanga Edith Kilanda moko mwasa mundele na pesi mbote
mingi napesi ndeko na ngai ya mobali Fiston Muzenga oyo avandi na Paris na Noisy Sec na mwasi na ye Sandrine Mwamba. Merci. Vraiment bazali ebele ayo lukai napesa ngo na otika te. C'est bon. Merci à vous Linga Kevin et pendant les ketchup, vous sepelez la ngai, babi abonnez-vous na chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV, vous abonnez ça la bien et ngana bien tout le monde la prochaine maintenant si ma caméra qui bon Freddy so qui na bosanité si ya Moulex et Chichichi Bola ya Papi le roi la carte illimitée babi petit Jésus na peso ba moto bisiko zali artiste Nabiso na rozo qui va être des personnes. Merci à Linga Kevin et pendant les ketchup, vous babi moi au mois les 30 euros à la biso tout na Turquie wana pour 10 jours tout ça là toujours musane to misana ko ça là bana tu à Paris bana tu à Londres babi Gastino Mangala depuis Montréal na bar 30 jours bon séjour na Aisha Okoko na Canada wana na Montréal na pesi ombote malgré to ya mina biso ya Nicole to bona biso ko kota bikota kota parce que na wemba la sima ba olega chino le kananga été OK ezaki mission na penza te yo lokwa bino ba chroniqueur bozaka na ebite mushini appliqué bino elote mushini elote moto appliqué kabino donc obozalaka koloba mais tozo atana luka to sola vraiment to beta 4 na luka nga to sola na sawana oza na après matanga te merci à notre Linga Kevin et pendant les ketchup vous sepelez kalanga tous à la toujours tous à la bien balobi ngai nazali non si la te nazakaka bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.